epesinga kimia na motema pona monaki te esika zalaki ya banyokoli ete azaki esika kitoko mupepe eleka ye azoseka na ye aolia pe bien mama social na baningani akuteki wana baoseka na bango kaka soki bangi bakangisa mutu bayaka na convocation kasi ngala moni bato bakangisi te ti sikoyo tango komi na makala kuna yagola yebisioni yagola yebisinga mama tosalaka émission biso nyonso tu tofinganaka sikoyo bazoloba o ngala fingi bango mpe bafingaka ka baye kokanga ngai nateyaka mwana ngai azongiselaka ngai ya loboyo mama nga mpe bafingaka ngai yango wana nga mpe na ofinga te nga na oloba verité makambo ya kokangisa ezalaka te mpo eza mosala okolia na mosala na yo ozosala sikoyo bino bobandi kokangisa eza malamu te soki namoni bona kotuna yebisangaki mpesa eza nini po ngala oyo kaka kimpese eze eloko ninde malobo ngala bomba kisoki abimi a expliquer nga kimpese eza nini bote bandeko balandi ya MK yokani television na pesi bino mbote bandeko balandi ya boyo pour dire officiel esika pour mozabi ya noto pe ba réponse na ba problème ezali kotungisa biso boyebi ke soki toye liboso na bino na makambo ezali kotungisa mitema na biso tozalaka moi un peu serein et plus sérieux pona kobeta lisolo yango boyebi ke depuis un certain moment depuis peut-être quelques jours yagola azalaki arrêté que na minute oyo procédure na ye tolobaki yango ezalaki biaisé makasi mais tozobunda pour que solution eba kozwama solution ezali deya na nzela nzambe ya bolola oyo ayokaka mawa azali kosunga mpe bato ya bele ya mitema malamu bakoti makambo oyo surtout babakuki napesi bino merci mingi mpona soutien na bino surtout na moko na biso oyo alalaki par terre il faut tokende kobimisa ya biso ndeko mpona toya na ye depuis makambo ebandi aujourd'hui petit à petit on avance vers une semaine maintenant baza na bon moyen et koyeba kokoma te yango lelo yo tozwi moi occasion ya koyeba kosolola na maman ya yagola aza na biso na plateau na petite sœur na ye pe lokola nake kopesa nanu mama mbote po mama aza na droite na ngai et puis petite sœur aza na gauche na ngai mama bonjour yaya mama yo za mama ya yagola naza mama ya yagola oyo aboti yo yagola aza 40e mwana na kati ya famille yagola azali 4e okay. Kombo nani mama kombo na ngai mama Jeannette Kabedi bombole bayebinga mingi na kombo ya bombole okay. D'accord ya kombo nani kombo na ngai Joël Maïna na TikTok na ngai Joël Kalala okay. Yo za nani par rapport à yagola naza petite sœur na propre édition yo za landi na sima to landi après naza avant dernière na bango oui d'accord mama sango ya yagola bakangi mwana na yo oyebi ke mwana no asalaka na internet nayebi ke mwana nga asalaka na internet nayebi yagola asalaka otalaka mpe bavideo ya yagola natalaka mingi nasekaka makasi mpe nabengaka ye natunaka ye yo mpenza yo wana yo tozoseka sikoyo lelo oyo omonaka bavideo obengaka ye ozoloba na ye mpe ainsi de suite lelo oyo bakangi yagola sango ya kokanga ya yagola etiaki yo na eta nini oyo ntango bayebisinga bakangi yagola nalalaki te sango wana eyelinga na ba 20h ti tokoma tongo nakangi misu na nga te nazaki kaka ya kotala ke tongo etana nakende komona ye esika batiaki ye na makala sikoyo okomi deja na makala place bakangaki mwana nakomi na makala deux fois namoni aza à l'aise azoseka azosolola aza ne bien epesi ope kimia na motema epesinga kimia na motema mpo namonaki te esika azalaki ya banyokoli ete azalaki esika kitoko mupepe eleka ye azoseka na ye aolia pe bien mama social na baningani akuteki wana baoseka na bango sikoyo mama oyebi bato bakangisaki mwana bayebeteli quand même lisolo nayebi bango te yaya nayebi bato bakangisi mwana te po ndenga na yokaka soki bangi bakangisa mutu bayaka na convocation kasi ngala moni bato bakangisi te ti sikoyo namoni ata mutu yakangisi yagola te otali komona bango te atamba namoni bango pe te ntango yagola azalaki na parke oyaki quand même nayaki namoni mutu te namoni mutu te sikoyo ntango okomi na makala kuna yagola ayebisi yo nini yagola yebisinga mama tosalaka émission
biso nyonso tu tofinganaka sikoyo bazoloba o nga na fingi bango mpe bafingaka ka baye kokanga ngai likambo ya gola yebisa ngai sikoyo bato mosusu balobi ke maman yo tiki mwana na wafingaka oloteya yo oteyi ete eske oteyaka mwana na yo par rapport mama bafinga nateyaka mwana na ngai mwana na ngai azongiselaka ngai eyano boye mama ngai mpe bafingaka ngai yango wana nga mpe na ofinga te nga na oloba verité likambo yebisa nga mama nga na ofinga te na koloba verité selo likambo oyo nga na yebi sikoyo par rapport a bato bakangisi ya gola yo lokola mama na yo koloba nini bango babandi kokangisa nga na osenga kaka mawa nzambe kita po eza musala na bango basalaka makambo ya kokangisa ezalaka te po eza musala okolia na musala na yo ozosala sikoyo bino bobandi kokangisa eza malamu te bo continue kaka ndenge bosalaka wana kasi bokangaka te ni kote ya gola ni kote ya soki ya bato bakangisi bokangisaka te bosololaka kande bosololaka wana kande boloba na ba vérité wana eza nde bongo nazonga pepa na yo petite sœur yo tango yoki sango ya kokanga ya gola esalaki yo ndeni bon ngai grand sœur na nga soda makasi ya gola aza soda donc soda baobe eninga ipo akwete babo eningani seke babamba libanga bamakasi ekwei nde toyoki signal baobezwi mopepe donc okanga ya gola ebouge nango nga te mpo aza soda makasi nayebi batie na libulu te eza mosala asalaka donc eza risque de travail c'est un peu ça donc bino bozo encourager na mafinga bozo ninga ya bando finga ka bongo bino bosepelaka nango bon en fait nakoyebi selo moko jour mosusu nga na tiktokese bao bayebi nga mpe bakomona elongi bayebi nga jour mosusu par hasard na bino kota na youtube nakota youtube nayebi te certain kombo fi yango na bosani mais niveau popolelanga ser maya miso etanga nga na benga ya gola jour osala bémission na okobwaka ngai te kobwaka nga liso te mpo niveau mwa sala na fingi yo nakoki eluka ye mpa na bango tobundi bitumba nazokisi na koti makala ya na nga sekaki abia te joel ekendaka bongo ya media ekendaka bongo koyokaka mpasi te donc nde bango bafingi nga mpe nayaka na droit de réponse oyo ayebisanga yango wana oyo ya beti nde eza réponse na ye mpo ye mpe bafingaki ye mpe siko azongisi réponse ya ye sikoyo eke masasi calcule tire ebeti mpenza voilà siko okendaki déjà kotali na makala si nakenda déjà 3 fois donc nga nazalani presque dès les premiers jours tozala na ya gola moto abato mama social depuis na porte ya makala baoyambe maboko polele banyoso star toyebaki oyo ya donc bango kuna banosaki nouvelle ke ya gola baokweyisa baoba me akweyaki te baselaki marketing à partir ya prison makala donc babandeki koyambe déjà di kokota na ye ti esika azovanda ya gola omela na bato olia na bato ser na nga sola tokos voilà ok aso la tokos ti sikoyo mais sikoyo babi ke bino bokenda kosenga pardon bozwi mama bokenda kosenga pardon na bato bakangisa ya gola est-ce que bosengaki déjà pardon luvuno babi mama yo pokenda kosenga pardon te tosengi pardon te tondo senga pardon po bolela bosenga pardon te talelongi na biso tolela babi mokolo na ntango bakangi baye na parke mama yo ozolela obaluka mabele botikela ngai mwana na ngai pardon te tolelaki te tobalukaki te tolelaki te tomoni yango c'est normal tolelaki te oui kititi na kati ya motema mpe toyambi yango yo lobi nde nini pardon na yo toya kobimiselo video ya pardon oyo regrette jamais yagola soda yagola kosenga pardon te bandi ya na ngana nayebi ye bandi aza mwa mokie arose azwi lati ya mwa classe na bango abuki mwa classe na bango ese bon ça va na kofuta te c'est un rap pardon abi ofunda nga ti pa baparent ya na nga kola bongo ye pa pardon ezaka pasi so bayesi bino likambo pardon luvuno ya solo bobino mpe yo bosengi pardon te babi ke ya se boyi kosenga pardon ta bameme na makala bino bobaluka na mabele bolela biso tona moto kosunga biso te tokosala ndenge nini oyebi elongi na nga nde na boye na yagola so naki esombela mbe ezalaki $5 nga batielanga yango 50 oyebi poani toa barasi bato balelaka te voilà naleli rasa bato balelaka te bino mo boyoka donc pardon nyonso bayebisi bino ke pardon esengami o nini eza nango bongo te mais bayebisi biso ke quand efundisi elekaki esali émission elobi yango clairement
que aleli basisi makasi bino bosaka lolendo so bofinga bato bozalaka na lolendo lelo basukisi est-ce que yagola kobima po baliba osa 6 mois abomi mutu te yagola beteka oyo ser na nga manike na peso mbote sikoza abetaki masasi calculer tirer donc ye penza charge ki penza calculer nini lidusune bien ekoti pe kangi donc c'est un peu ça yagola ko senga pardon na loengete bango ba osa émission oui baluki bezi po bakangisi yagola bayeba bango bakangisi yagola parce que bambi bango sikola minute on ba pesi yagola makambo boso koti YouTube yagola na yagola miniature donc yo samba kuto ezate donc bavana bango kimia yagola soda abomi mutu te escroquer mutu te apesi ka juste droit de réponse yagola si tout va bien yagola azali banda voilà to bomba mususu to lobango te maman lelo yo mona na ba yiba opesa 6 ans yo lobini na boyango oui maman na boyango po abomi mutu te OK aza criminel te aza pe kuluna te siko 6 ans ba pese pona ninga mama na boya bongo 6 mois na boyango oui yo bonyos na bonyos na linka kabima babi mzelo mwana na boyi ba 2 mois na boyi ba 6 mois na boyi ba 6 ans na boyi abima po aza criminel te aza kuluna te ezali alobi vérité yango vérité ebetaka vérité zokisaka vérité pesaka vertige yango lomoni bakangi mwana akobima abima tango yagola zako kola zai kaka nzunzu ka ndenge to moni oui mwana wana na banako peta ye ato peti yo pixel kambwana soka alobika na kosala ngo akosala nde toyebi ye bandeko ne mpe bayebi Daniela Lopiema na mobali ya Daniela nani bosi lebo cheka na France bayebi lili bien yagola bayebi ye soka bolikambo mais balobi ka osala so be mission te so osali be mission ba okanga ye lisusu batikisi be mission ba bino bo signer papier ka sala basute biso to signer papier te e amusala na ya osala bongo boyo ba okangise wana bango nde pe ba osala mabete bango nde bafingaka te po bapekisa ye ke ye asala musala te akosala musala na ye ndenge esengeli mpo na kati ya musala na ye azolobaka verité soki olandi ye akolobaka verité yango na omoni bato baza contre ye yango na mutu baosala bongo yaya balobi bino bo signer papier plus de yagola sur internet donc yagola esili plus rien on a seki batiele yagola bapakia ba millions de dollars po boulot ne ya salaka yango wana ba signer papier na ndenge seki batielaki munduki po na yebi yagola soda ata batie munduki ondima kufa jamais bakopekisa yagola asala ba émission asala pour l'information na oloba yagola soit abimi abandi ba activité na ye oyo obeta ye pa calculer attirer akotika te jamais wana boulot ne cop na ya sala msala yagola afutela palin atangisa bana apesa mama ngaleki ne na lire mbongo ser na nga voilà donc yagola soka bimi azongeli musana azongeli boulot na ye azongeli ba okange susu ba okange jamais kuluna kuta kati mutu akeko 2 jours to monya bimbo yagola responsable intellectuel afinga te so yagola bafingisa ki bafingaki ye so yagola abeti munduki seki ye pe ba chargeaki ye bien ke bango edendaka yesu kwa calcula ngo ba chargera bien de kotaka siko bino bako pekisa te yagola te atika ofinga te bon conseil le granango mutu te conseil il faut yaya yoka conseil yaya ngana pesa yaya nga conseil calculer o azo calculer yo o ya calculer te ko calculer te mais na yebisaki conseil banana makala ya yo yebisaka a calculer muta o calculer oui calculer o ya po eza bongo so mutabe to mbata fo zong sambata yo calculer ka muta o calculer o calculer te bwakisa mais o azo charger ya yo pe charger po exemple sala yo soda makasi ko lemba te mais o azano un problème te yaya beta evi o ya okoba na yo ya yo pe charger kaka yo ndé na TikTok yo po tumba kuna ya mal kana ba ope ba chargeanga TikTok no comment on to kota déjà Joël Kalala voilà d'accord to ya kuna yo de so rando ya na TikTok yo gania te nga se nga ya gola peksa nga rando po ye mo razali konzi ya famille ya Colorado ya sanga leki na yo batumbolonga na ya yo kotumbola te ko sala rando te ya peksa nga vraiment na sa rando te mais nga sala ba délire mais so mutu aye nga pe na yaka so na mona kokete allo ser ya ye voilà mama soki yagola bimi opekise mamba ofinga
yaya nga namoni mwana wana afingi mutu te alobi vérité si otali bémission te nga na olala te butu mobimba nga na kotala kaka olobi nini kimpesi nakaki natu soki namoni ebola kotuna yaya yebisanga kimpesi eza nini mpo nga na oyo kaka kimpese eza eloko nini nde maloba nga na bombaki soki abimi aexplike nga kimpese eza nini donc jusque là nayebi te eza nini nayebi eloko te ifo oyebisangaki mama ye tala kimpese wana mpo nga nayebi mboka kimpese eza na bakongo sikoyo mboka ngo kaka kombo kimpese nde ebimisi makambo nde ezokangisa bato yango wana soki abimi nga na tuna ya explike nga ntina kimpese yo po yebi kimpese te kimpese kombo ngo esexanga po jour wana nalali mama alamuki alamusinga Joël bima ilili abeti kimpese yango eza nini na bandi kosa yakola ngapele kinofo expliquer nga kimpese au bien oyaka kota makambo comprendre te mais bokoti ka nga yebi nayoki masolo il paraît po nga natali vraiment bémission ete nayi abi yakola toucher penza taper abimisi ba vérité kimpese po eza na mutu moko tobo a provoquer ki yagola afinga ki yagola pa ngapele na ba vérité oti bango ba finga nga ngapele na beta bango masolo kimpese bon afinga ki te abeti juste du début jusqu'à la fin ya makambo kimpese ko nga na yebi yango na fingi te abeti kande toza histoire annoncée a raconter histoire na ye puis a che fin de bayokanga afinga yite muko yagola wabima il faut expliquer no kimpese oui nga pa yagola toujours obima yala nga to kota chambre mama oyeba na to ebetela no masolo kimpese wana weningisi mboka ti bayati ba selo publicité makasi en tout cas ya faut betela nga yango vraiment malema tozokenda suka boyebi ke tokozwa ntango mingi mpenza te tozala na kati ya makambo ebele mais esengo eza nango bomoni ke kimi ezali nango esengo ezali yagola azali posé azali kalme na esengeli na soda makasi moral na eza likolo nalingaki un mot na babakuk nyonso bao basoutenir yagola na temps oyo ya pasi oyo tozali biso toreprésente babakuk na place oyo tozali mpo famille ezali awa biso tozali parquet ezali ainsi de suite bino bolobi nini pona geste babakuki ya mokili mobimba basali ba émission Mathieu Kiti ainsi de suite na bana na mama bona ozonga pa na mama okokoloba nini est-ce qu'on ndimi lelo ke yagola pazaka na batu tote nini okoloba na batu na po baza na mitema na bango nyonso boni yagola ndenge nini bapesi yo bakokopesa yo koloba nini na sepeli mpo namoni boza bomoko ntango moninga azwi likambo botiki ye te boza na ye yango wana na kosenga bokuka abaku bozala eloko moko na butu mpe na moi bozala eloko moko napesi bino merci beaucoup merci mingi na nde bosoutenir kaka yagola boza na ye tomata tokita boza kaka na ye yango wana napesi bino merci nzamba pambola bino nyonso bato basoutenir yagola. Joël loba pa babakuk nyonso baza olanda po baza bakosepela lisusu ntango yagola obimaka na mingi te bien que mission tokotyango aussi babakuka en tout cas babakuk ngai en tout cas naza très flatté naki par moment ba théâtre était banini te mais cette fois-ci en tout cas na ko m'occuper babakuk en tout cas pour des chapeaux coup de chapeau plutôt nzamba pambola bino po nga vraiment na part na nga na yeki na mwa 200 na nga oki bakuki mo pe azongsinga lunga mbongo na o biso to ala posa mbongo te yagola za biso botika charge na biso tina suka en tout cas merci na bino na ba geste na bino bo sali financièrement na bato baza poto bato baza Kinshasa ba journaliste et tout na ba chroniqueuse na yebi en tout cas na moni ba geste bo sali en tout cas nga pe na comme na nga bakuk to yambi nga pe na comme bakuk OK merci vraiment famille bakuki ezokola kaka ezokoma ebele ekoma susu munene pourquoi parce que toza bato ya bwanya bato ya mayele pe bato bayebi ko réfléchir surtout mingi bato bana na bolingo ya solo na mokili foko za na bolingo ya solo yango nde mutu ekopesa biso elonga balobi na bomoko nde tokolonga mama moi liloba suka okokoloba eza nini comme ça Joël Pakote liloba suka na osenga na bakuka nyonso tu merci na o nyustu basai na bato apoto
na osenga bakukwana ba fan ya Sila Bisalu pese la biso pe mama Sila mo mbote mais mama Sila mbote nga mama ya bagola na peso mbote ya na lukaki na mona image na oti na moni ya la peso mbote baba kuka nyoso tu bo bazana kisasa bo bazana poto na pesi bilo nyoso tu mbote bozala kaka ini merci maman Joël Lobasuka ya yo Maman de la Fezala pa Maman Sila Bisalu wana star préférée dans la lele ya mal en tout cas na pesi merci si kazala bambote mingi mo de la Fezala ngezaka keno ayambi ba kuki asikanga pe na ye en tout cas na otika te mama yo pe kolemba te za mutema munene to mona ba finga yo to mona yo za makolo sosoti ba finga me mukomo te na mona yo leka opesi droit de réponse silence no vanda na en tout cas ko banango nzamba ko bundela o kanda zo bundela na ngamba banguna ba kozaka makolo poussière merci et Koki Nasuki bye. Voilà, merci à tous les abonnés au News Bolandarabiso partout dans le monde. Merci pour la fidélité, merci pour la confiance. Donc ça comme ça là, Ndenge et Sengeli, Balbi, toza toujours na Simanabino pour nous repérer des informations comme il faut, à l'heure il faut. Toujours avec l'idéologie 100% analyse ne tombera jamais. Balbi, je suis Lilian Yagola, je suis Yagola. Donc au Bundaka pour la libération Lilian Yagola. Alors émission tu es juste pour te répondre à batou Oyo Bozoloba. N'importe quoi dans les réseaux sociaux qu'il y a Niagola à la famille et sont liés. Donc tous ça vraiment des cas bomoni, tous en la famille de gauche à droite dans le pot et il y a Niagola tout collecte micro. Moi on a moko à se présenter pour boyeba à Zanani par rapport à Niagola. Là je profite de dire un grand merci à l'abonné Nyonso pourquoi pas aussi à celui qu'on appelle Christelle Toulouka bimbo tenant de Sikizwa Mio et pourquoi pas aussi à grâce au le moté mais fifi Ferente tout Bolandarabiso. Je dis toujours, je suis Lilian Yagola. Tous les abakouk, Bambote na bino président Yoshua Mama Limbizi, Mama Zozo, na pesi bino Bambote, Mam Cécile Bisalu, Pomba SN, balobi toza toujours wana, toko sa comme ça là, toko le bela, bakangi Lilian Yagola, bakangi biso minoroté. Si photo loba, toko loba. Si photo ça là face aux caméras, toko ça là face aux caméras. Merci Nazana à gauche, tout maintenant à gauche, de moi ça va se présenter. Bon, toko eba, tous les canaux présentation, bon, toko le canal mituna. Bonjour. Bonjour. Comment on a maman? Kombo langa Joël Maïna. Autrement appelé na TikTok Joël Kalala. Joël Kalala. Joël Kalala, besoin de Lilian Yagola. Lilian Yagola, elle est ma sœur, ma grande sœur. Voilà. Ok. Elle est ma grande sœur propre du sang. Ok. Tozo qui est malé mes présentations. Yaya, bonjour. Bonjour. Comment on a? Comment on a Peggy Kadimba? Peggy? Kadimba. Pardon, dans le micro. Peggy Kadimba. Yona Lilian besoin de Lilian a maman Leki nanga. Maman Leki. Ok, voilà. Malé Malembe. Ça commence à viendre. Ok, merci. Maman, bonjour. Bonjour. Comment on a? Martinique Kabongama. Martinique Kabongama. Besoin de Lilian. Nazani yes à Lilian Gola. Yes, Lilian. Ok. Maman, bonjour. Bonjour. Comment on a? Monica Céleste. Monica Céleste. Grande sœur Lilian Yagola. Voilà. J'espère que Naba Kombo na Bilongi et correspondre sans commentaire, sans polémique. Botali koto. Voilà, Maloba et pas la grande sœur parce que babi honneur na bakulutu. Yaya. Tant aux yeux message et arrestation à Lilian Yagola ezoki wapi. Bon, ezoinga na ndaku. Bon, eza musala. Bon, bayaki ko kanye na ndaku. Bon, epesa nga passe. Bon, na regretté ka façon ekangeli wana. Ayibite aselelo mura mabete. Bon, na ebeka justice ka l'État a la justice naïe. Comme azaki na problème à gravité, bon, aza libéré les lots dans la commission Nzambe. Ya minga lobezate na opesa ka Nzambe merci. Voilà, yaya lobi arrestation Lilian Yagola c'est qui dérange qui est. Mangi tozoloba arrestation makala eza cimetière mais quand même ça la passe tant qu'on zolia fufu na ndaku ozola la pongi na mbetu na mopepa libanda totala ndeko na yo aza na place moko ba privé liberté et ça ka vraiment place ndeko Joël. Oui. Sangwani zwaki wapi? Sango ya Lilian Yagola. En fait, Lilian Yagola zan ba fanatique tina poto partout. Voilà. Ngana lalaki na ndako bela camarade na ngai waza fan Yagola alandaka Yagola moni ba chef nini mo bakangi Yagola ngana na kin ngana ebité. O vérifier pour nga sera la kenga kesa l'émission. Na manzo benga sera sonné sono yambate. Ah, na benga sera bona moni belle sœur na biso yambi. O bakangi Yagola Bah, pese les plaintes bandaka la ukoma. Oh, ni plaintes kamba mo pour mandat d'amener. Oh, bah c'est là qui a vu des recherches au coma. Oh, bah ene ka bonga bi mais ça criminalité quand même.
bayaka liboso na première plainte comment première convocation deuxième troisième soir azoya te quatrième pour mandat d'amener mais jikumba mo baye bazwi ya gola le roi soda mo akimi na ndolo et tout esalenga vraiment pasi nde tolalaki loko eza butu lokwa toyebaki aza na kalamu nde na ntongo toyaki bieke badésordre ezalaki kuna bato bayaki plus de 50 ngabika ya gola moto aningisi 50 personnes donc esalenga vraiment moi pasi mpo ya gola kobeta 50 personnes te kani eloko moko 50 personnes bayembaka moko nde elo elekelengaka yango wana mais sinon l'état bomaka motu te ya gola ayaki ase représente oyo esalami na justice nde esalama mais justice abomaka motu te eza esika bapesaka motu conseil esika asalaki mabe abongisa donc voilà tokoposuve kaka bainterview na biso na bandeko ya Liliane Yagola yaya yo sango wana ezwaki wapi sango ezwaki nga nazalaki na ndako toyokaka boyo bakangi mama leki na biso toyeba te asali nini soki ndenge nini na ntongo nango nde toyaki toye mpe toye kotala kaba makambo ebele ka ya bongo mais nzambe palala te balandeli makambo ngo mpe esili nango lelo azobima na ye topesika nzambe merci nde makambo ngo nyonso eleki na kimia voilà merci yaya yo ekutaki wapi sango ekuta nga na ndako pe nazalaki na mbeto nalamuki connexion nange ezalaki fermé bon puis nafongoli connexion et c'était vers 9h nafongoli connexion boye namoni bapel manqué ya tante mosusu nde na rappelé oh non ozawa na bino na ndako pesa na téléphone pa mama Lili awa moyen te problème ni non yo kene na pesa na téléphone pa mama bi nde nazwi na pesa téléphone pa mama nde bapesi biso sango kio bayokanga Liliane aya aza na minute aza na makala bayokanga pas 50 personnes problème nini non ba makam na bango kaka ya bango na bango ba journaliste et puis ekomi ba makamo boy simba benda kende boy donc ba makamo boy ekokomisa mutu atana présenté mais akomi bon bref ekomi déjà les aggravetés mais eloko malamu ezaki aza libéré lelo et puis tozana esengo tokumisi pinzambe dans nzambe merci pona mahamunyo sotu ndenge eleka lelo. Ok, voilà. Yaya, tant aux nouvelles, ou en a parquet, bah prendre que non, Liliane Yagola a salaki boue, a zong saki boue, mutafuni Liliane Yagola, azak intel. Réaction à yo, face à likamwane zaki ndengini. Ou yoka ki pasi, to uina ki mutuana, to singaki kaka mawa nzambe. Te mbala sima eza bino na bino nde bosaka musala. Soko constater que ndenge bino na bino sa luka muninga bosola dans les calmes mais ça te que okanga e comme ayibi abomi te aza criminel te asali ndeke foso ikangeli wana nde sala ngande passe donc ye banda koti yanga na yaka kaka na otika bana na tiki mobali na ke musala te aza repos fa na zanda ku mais comme ayibi que petite sœur nanga aza na prison abikende okende ozomona epesi epe pasi bonde nini foti ero ya bimitenga bite akobima na ye lokwa makambo nyonso eseleki nango dans le calme bakolibere ye même mbala nsima mosala efelekaka malamu biso mpe toza famille yakola na famille monene biso kutu nde a partir ya Paris nde babengi bovandi kidiba bondeni bakangi yakola na prison ana famille monene ya maseki te voilà yaya lilobe koza na bandeko oyo batangela ko bakombo j'espère oyebi mutuni ya fundi Liliane Yagola oyebi pe batumba ko baksa plainte lilobe koza na nini pa na bango bon ngai toboyi te to ana mokibiso so sala mabe nde tozala bweza so finga mbesi nga pe na mbesi na omoko donc yo bomanga to memanga na tribunal te po nga finga yo po finga Liliane Yagola ba finga nga mozu une fois na tale émission fi on a ebieta o finga Yagola ya mal na tali na bi yaya okotika mambo ko sa be émission ate o te jouer les risques de métier et to finga ma bon et l'équipe ko ka mara elo ka pasi Liliane Yagola za assez multipliera te azaka mutu moko Yagola o ya ki na plainte kofunda Yagola il paraît soit disant finga qui to boité benjure public eza condamnable mais koibenga batu nyonso to baya ba charger Yagola en tout cas bandeko langa place boza bobete libanda ba star na biso to landa bino totala bino na TV na ba mabokie
tolanda bino melo bobetaki bobeti libanda donc mbala nsima ata mutu na bino moko so boki okangisa ye boki okangisa mutu mosusu boya recharge te mais bien ka po l'état sali musala plainte ezaka ya mutu moko en tout cas désolé plainte eza ya mutu moko voilà plainte eza ya mutu moko arretenir que plainte eza ya mutu moko ba oyo nyonso bayi kocharge wana ba plainte bango tout ezalaki rejeté ya si aujourd'hui Liliane Yagola bimi libanda conseil no ya liboso kolobela Liliane ezani aosala mosala na ye akocontinue atika te akotika te ya mosala na ye asalaka oyo ye moko aponi shwa na ye me nde sikoyo mwana biso aza na problème te aza na problème te mpo bango na bango bazaka oyebi kaka nde masolo yango ezalaka kasi nde na osenga nde bomoko nzambe aya likolo asikoyo Yagola azobima eza justice ya nzambe ntango ye asambi batali ti bakonzi mpe balandeli ti fazalaka libéré libération nde eza lelo nde lelo ok bino bozo souhaité que non a continuer na ye boulot na ye akata te Yagola kokata boulot na ye te classe natangela yango wana banda botama za mwa mokie Yagola ya nanga na oloba ngo clair ye micro nde cop na ye siko mpona mutu moko individu akobokola Yagola bana na ye Yagola kokata kopo na ye te akocontinue aosamusani aza soda makasi bakoti prison oui eza risque ya boulot babomi ete obima ozonga oyo obete munduki Yagola pa ocalculer a charger pe kaka voilà oyo obete munduki Yagola ocalculer a recharger kaka je suis Liliane Yagola Edi Kapen na biso moko ya presse ya les Abakuka nga na obenge pena Edi Kapen des Abakuka Camère des Abakuka Coutino des Abakuka Liliane Yagola yoka ba pété mati babi celle contre tous malgré la prison mais celle contre tous to ko bunda kaka elongo na Liliane Yagola bandeko j'espère que bolandi ba intervention ya famille ba lobi maintenant vous avez point de vue na e na pasi o bazo ressentir c'est que pona bandeko o baza partout dans le monde oyo bazo sambela bazo soutenir Liliane Yagola na mabondeli même na ba différent na bango message na bino famille ko za envers bango bon to pesi bango merci mingi na maima so basali pona leki na ngai ye akoba musala na ye musala nde musala topesi ye su bachance ebele asa musala na ye tomotombeli ye mpenza ko akende liboso santa mpenza akende na musala na ye akende eza don na ye abotama ye nango banda azalaki mwana moke azokola ngai nazalaka journaliste na osa musala kaka neti bavantiri toomona mpe azomata ye oyo mpe oyo amati ta nde nzambe atomboli ye sikoyo nini eya nini sikoyo eza nini mais ce qu'il y a pas si je le considère il y a pas si tout le monde va commenter ils ont maintenant que ils ont une famille pour contribuer à l'autre côté la libération de Liliane Yagola ya famille to tala na omo biso to aboye baras na biso na ya na biso tem na plateau wa so to ke wenze lamba ba $5 so biso to epoto sombela mana ba tekela biso ngo $40 oyebi poani oh même baras to baras to ba souffrate to ena mbongo to pesa pona libération ya Yagola ndeza amans barcook oyeke bazongisa biso enveloppe bazongisa enveloppe babimisi Yagola aza ya bino na famille Yagola pe aza na famille na ye donc Liliane aza Liliane na bino Yagola voilà babi bino famille balinga kutoya te tobi quand même aza ya tokotika ye bongo te faut to yaka ta la présence apamba amona biso oh bon ça va présence c'est un problème té mais bobim ça t'a 50 francs na binoté et oui to moni pe ma cotisation partout poto MPS Orange tout to moni o babarcook ba sali en tout cas merci pour na bangona maman Sila Bisalu et si gozala en tout cas tomba malisusu silence no wana ya kara litutu ko bana ngo atam ko moko ko mama ko poussière te zala rayo atanini ata mkomoko koma mako poussière te balo bana bango bakuto nango to apomba seigne likolo nango Yagola esprit na guerrier do Yagola za la guerrière soldat na wa makasi do ye wana bundi pe wana pe yi ngamoleke Yagola ngayo na lobi Yagola zanga famille na ndeni elongi penza bomo na otekeza trace ya Yagola aze belé baloko banga tozata 10 ya na biso kuto yebika po a doser ya muto a réseau tenga na muto a réseau ya ngwana moni makamboze yango wana Yagola kozanga te ndiko beto na jake no ata mukolo moko te même si la okoma makolo poussière déjà to comparer nos hommes réseau tozozongela po yo koto belo mezo bima bien tozozonga ya obakizali
C'est ça. Premièrement, merci na maman Sila Bissal Pomba Sen. Donc merci makasi pinza. Quand des malais qui a auto lo baana, to yaki na mbongo poto libérer ya gola. En tout cas, enveloppe ane zonga ki mobimba. Et zonga ki mobimba ta 100 francs, ta 50 francs. Et l'on était dans les lots de champagne ils ont mis la manambongo na nenga mabe, na nenga ko sakanate. Vous êtes là, ah point. Tala kaka. Vous êtes en wana. Ya yoko baksani. Bon, topesika merci. Les deux libération maman na biso. Merci na bat nyonso ba soutenir. Voilà, merci na bat tout vos soutenir Liliane Yagola na moment où azaki dans la prison abi lelo vraiment famille ko fêter libération Liliane Yagola ba remercier tous les abakouk parce que ba yaki na mbongo na bango amande ba pesa babakouk babité bozongisa. En tout cas famille habité les abakouk vous êtes forts. Il y a Obakizani pour tout le clôturer. Pour le moment, vous êtes là déjà. Donc après, ok, ne va. Mais to bandara esika ba rozo ya gola. Oh, ouais. Ka esika ba tu ba yaki ba imile sernde esika to banda. Après wana to kesu ki sa côté ba esika ba kendo cheya na tanda ba yo boire na prison. Photo ça moi tout wana ba mona ya gola soda bulia alongi. Wana ni droit de réponse. Mais les droit de réponse ya gola na liberté boma mututé. Ba finga ya gola boka ya calculer ka pou. En tout cas yon lo ba maniquer. Ser na ngai ba mbote belé. Masa si calculer, tirer, calculer. Oh, manika yemba mwaza raison. Yagola ba tirer à ce qui va pour makasi abundi a tcheba changi. Ya tcheka kraka pou. Pardon Mali. Mais quand même prison OEP c'est leçon. Hein? Ah bon, ye musala nyosu mtariska na ngo. Mais yagola na prison bon comme moi makala eza musala nini ezika l'état ke ndo bomba batu ba sala makambo mabe. Eza mabete prison mais yagola na kati ya prison ah vivre le roi prisonnier était na prison bi ke basomba chambre. Oyebi ke basomba appartement yagola un appartement to bondeli ya tika o yagola basombi appartement na barcook basombeli yagola appartement chambre climatisée yagola tala TV yagola zaki à l'aise aza vraiment à l'aise na minute o badra na ye on a téléphone to solo ba a poster ba statut siko banga nini et si bo memie makala siko likamba pardon est-ce que zala botu na ngalo pardon o ba ya senga pardon ya yo kangisi ngala ke prison pardon na ngese eloni Kasi déjà nenga longaki na parquet ya prison bongo esilit. Mais siko pardon bango ba mais oui yagola senga pardon c'est rien na mupandi ya so ba ele 100 000 balles senga pardon po souezate o te ba ile loko te babi quand oza famille senga ka pardon abi yagola o senga pardon abi ache pali boroboy donc ezaka message ache pali boroboy eza message ak senga pardon bomenani bino bo sali force bo zui bo memi bo tchena makala siko asenga mino pardon na ndeni mais so senga da pardon entre bango medi ngai ba jamais bino boye bolo ba peke o senga no ka pardon to ko filmer te to zana ba caméra te ma avocat no asimbi téléphone avocat no aspona makala avocat za droit ko ta téléphone avocat zi téléphone ya che côté ya gola basi mse ya gola touche ya gola pe soda makasa bwa ki kudei amoni akomo péter sko ba câble l'avocat longoli téléphone ezala voilà et monsieur bandaki be mesuki na passe donc bo landa mutu tina suka kaka même tina place à passe pour pese sous passe likola passe bo gagner nini intérêt na bino zanini déjà na parquet boye ko senga pardon aye prison bolani so senga pardon mais bo tcheli téléphone après na bo sani bo publier na lio bana okanga yagola vidéo ezala ki ona ba filmaki bo efasaki mais toi qui surpris na média tout moni vidéo ebimi kaka na ngambu na bango kuna donc c'est que tout le bani tricage c'est tricage. Boye personne na prison boche les caméras ninga qui dit ba passer nga pardon bo za bo publier c'est que bo c'est l'autre c'est bon mo lukabez na msima ya gola pour ceux qui sanga pardon bo zi vidéo bo publier na toile et comment ni ya gola senga bino pardon na français ba bi les linge sale c'est la famille maintenant bino boye déjà na média et ça sous famille boye ça me senga pardon boche les caméras sous famille. Donc monsieur Bandaki Mesuki m'a bépé na occupé na passe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, on a évité mot de la fin par rapport à la vidéo au Tokolo Banini. Oh, mot de la fin ngaza na jour en tout cas. Chaque jour na yaka makala, chaque jour na yebani kuna ba police nyonso makala. Na romoko taka na carte nanga mbongo fina na pesa souté. Po na yebani ba yebiki na yaka pa yagola. Yagola start na kati ya prison. Donc mot de la fin nga ya bima, donc lelo penza mutu na royoka mutu te. Champagne penza ke zongi ya mela bofo. Na ba bofo kutu ya mal. Donc lelo pa to ko bina kaka.
Yagola libéré maman na habité dernier mot na yo na minute o eta maman za ndenge nini eta maman na minute za ndenge kande petite sœur auti ko loba lelo pende za nde lelo baye ba shisha to sa obaye nini shisha to sa nyonso to nyonso to sala lelo parce que epesi pasi yo zui muto tie esika pasi asali prison oyebise so asenga pardon botie susu même bible elobela biso fukamela nzambe na yo pardon wana asenga nzambe na yo nzambe so nasalaki mabe muto mokili atosaleli ye ndenge nini otikala kondima oka jamais bon naosepela na joie nde libération na ezali lelo en tout cas na esengo makasi napesi Daniela bambote mingi mwana Paris na bana ne nyonso napesi Jean-Paul Tseka mbote talaka bango nzamba batela bango bazala malamu donc nasepeli lelo eza libération ya gola shishe ezomela malelo shetemba kutekosa ezokende ezonga ekende tomela na kalamu so tolongwe kalamu tovanda kota parke tomela so tolongwe kalamu toke 24 na nini na immeuble wana esika bazwela ya gola tovandaka na basible wana après toke partout dans le monde fete continue bakanga biso tosala toyibi nani tofingi totengo nani yagola calculer kana bato ba calculer ki mais 50 personnes nde yaki mais likolo na mwasi kusika na mutu moko donc c'est un peu ça bambote la mingi na Daniela Tseka mobali ya Jean-Paul Tseka moi c'est Jean-Paul Tseka plutôt belle sœur qui muzinga motema ya comment Maurice Chipamba betara musique sans oublier Rika la mitano nzamba peinture donc voilà ngamoko Joël Kalala yeyo ala ya yo bakina yo pesi bamote pana na pesi mbote papa nanga Jado Bonsomi na mama nanga ye déjà za na nika ndoko moni za libanga déjà Sami Kabeya na Raif Raphaël na PCP koko nanga Jeannette Bombole voilà Jeannette Bombole maman Liliane to bombi mama na pesi mbote na papa nanga Jado na pesi mbote na mama nanga ça déjà wana na pesi mbote na mama Leki nanga Joël na pesi mbote na koko nanga Jeannette Bombole. Voilà, ça est fini pour nous. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Émission rapport on peut ça toi des réponses là-bas tout besoin commenter que non lien ya gola dans la famille. J'espère que bon monde famille au grand complet. Bandi comme il peut pas salir mais ba boy na bango leka. Ba grand cadre et ba mbijipe otali pe boy que non ba pe makolo poussière te. So bonika basi pe otali ka non basi pe ba makolo poussière te. Ba pe makolo kemba te. Ba ti pe ba perike kuba te. En tout cas bo excusez nga ezaka maloba na nga moko. Donc mbote na bato tout bolandi biso émission oyo na moni bongo présence ya Jack mbote na yo pourquoi pas aussi à ya Fifi Firenze Christelle Tuluka balobi kodelela mukile sepela merci tokutani bongo à la prochaine bisous bye. En tout cas, merci beaucoup à tous les abakouk de partout où vous êtes. Ah ouais. Zamba mon abino. Zamba pambola. Beta et toro. Yagola. Beta et toro. Yagola. Beta et toro. Yagola. Beta et toro. Yagola. Beta et toujours. Je vous avais bien dit. Vous choisissez adversaire à ma belle. Yagola qui avait dit que avec vacances en France, ou au Québec prison.
Pour les Abakouk. En tout cas, tous les Abakouk, je vous aime beaucoup. Ouais. D'abord, je dois d'abord dire merci à maman Sylvie Salou. Très bien. Qui m'a pas laissé du début à la fin. Vraiment. Malgré ma camounion Sozaki Nango. Maman, tu n'as pas laissé. Merci beaucoup, vraiment, maman Sila Nzamba Monayo. Abombayo Azong Sebele à notre pape. Voilà, le bagi Lingala. Ouais. Moi, Nzamba Bombayo, papa. À tous les Abakou. Président Yoshua. Boleki et Belé. Président Yoshua. Maman Zozo. Tous les mamans de Canada, tous les mamans de Paris, États-Unis, Angleterre, en tout cas. Pour tenir ce bengingana, il y a kodo non na monaki. Nazuango. Star. Vraiment très à l'aise. Je mangeais climatiseur. Nazana manzaka propre salité tétina makolo j'étais là bien na indi tebe oyebi prison so babimi basala toujours examen. Je dois faire normalement. Bangunge swinga té, c'est-à-dire nazai pena na kata moustiquaire très à l'aise. Je vous aime beaucoup les Abakouk, tous les journalistes des Abakouk, Nzamba Monabino, Apambola Bino, Joël Maïna, tous les jours, Jeannette Kabedi, tous les jours, toute la famille Kamwanga, Arnaud Kamwanga, les députés, Papi Tshisekedi Miguel. Ya Papi. Ibi, Madame Miguel, je te salue. Boleke Belé, Bambote na batou tourne. En tout cas, vous êtes Belé, l'enfant de la tête que je vais me taire. Je commence les émissions demain à 8h sans fin. Abakuka Zali, Sila Bisanu Nakobange lokote, Sila Bisanu Azali, Baba Bazali, Bisanu Azali, Sila Lelo Mutakufa, Lelo Mutakufa. Les abonnés de Kinelengi. Yabino yeyo yakola naza deja babone nanga bayebi elokote mosala baokoke message capital nangi napesa na baoyo nyonso tu banga babetama libaku nanga nayebi ke plaignante azalaka moko mais chose grave nazalaki na deux plaignantes qui était Belvi Kandi na Marina Laba. Na Marina Laba, to sambaki na ye na parquet ya Kalamu. Belvi to sambi na ye na prison. OK. Je n'ai pas de mots à ajouter, mot de la fin. Il y a l'obaki que la justice soit faite. Justice le quoi est bon maramutute. Et l'ingake yoka A na Z. C'est que ba obayokaki, bafandaki batali que dossier est aboué et le dossier est fini. En tout cas, je crois que Shalom si je peux dire quelque chose. Parce que Shalom était bien dit, Shalom, soyez focus, je vois et j'écoute. C'est que bandé ko yo ka pa bandé ko mona makambo ezaki yanga mais na kamwe kaka parce que bazwa nga na mandat d'amener. Na criminalité, na boma mututé. Mais beaucoup de personnes. Et je regrette que les gens de l'État au Kanganga, famille Libota est lancée. Pour ça, je déclare la justice à ma personne. Parce que Ezaki Kake, donc na roba mukusete, na la ta roba moulaï, oh bah on va vendre image qu'on a eu comme na famille Libota. Moi, je crois que depuis qu'on m'a arrêté, on a supprimé à tes émissions Moroté. Parce que j'étais d'accord avec les émissions que je fais. Si les boss à justice, j'ai reconnu tout. Oui, c'est moi qui avais fait ça. Mais quand moi que nyonso oyo bino bosali bo supprimer. Pourquoi bo bangi? Parce que on les canons ça on a bino shalom té. Et puis malali bosso na mona bazwela mutu convoi spécial. Na kende prison na convoi spécial.
En tout cas, je remercie le procureur Yakalam pour le travail qu'il a fait. J'étais vraiment bien dans le mode dans ma beauté. Dans le monde, si côté naza épousé, comment me l'autre non, il faut pas donc donc ça, je suis épuisée, je vous aime beaucoup. Non, continuez, lobby pour parler. Ok, Bishop, tata,